Opération Finga les padres, bapesio makambo. Opération Kende Kolobaka mabe faire gola pour bapesio makambo. Biso toliaka na ndule. Toliaka na banzembo na biso les padres aliaka na banzembo na ye, aliaka na succès na ye, aliaka na musique na makambo za ngo tout le les apona ndule. Ba o tout ba ko luka ba bundise tola les padres. Ba sana bango lokote. Ba ko ina pula mabe. Oui, Laura Mabé. Tiens du carbonate. Et Laura Mabé. Oh, ici chez nous, ambiance à gogo. Ici chez nous, ambiance à gogo. On va danser, la danse pété, pété. Oh, pété, pété. Pété, pété, oh, pété, pété. Dans ce bois qui est là-bas, mon pété. C'est là bien si place papier wana. Ceux qui vont pesa bino ba kabela rabino po bino ba ko finga ka combat les padres. Bozo matsande les padres. Mais zo reconnaître kaza mukolo. Er toté mukolo de kizengi. Baloso baza choqué. Aza su mukolo te. Mukolo mo fingi mukolo. Aza su mukolo te. Place azo ya wana bi ba ko ina pula mabe. Bazo ko ya na ba pula mabe. Na mona pe na télévision, na mona ko ka combat les padres. Azo tracer a clasher les patrons na biso na télévision et le côté na ndingu même pas les padres ayebi. Ayebi tiens. Ce que tu ça là ce que est fort na concert autre robeta le 15 juin topé ça bango so di nouveau et puis aux ala bien nouveau générique na biso si tout va bien et bima avant concert à Genève avant les 15 et mamikolo donc et robima to zala na royanduka déjà to roya sou mabe po ba robina o mato kita ba robina pété Marada Badela, mon maman, Badela, Badela, Yango, Badela, 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 ya, Badela, je suis le padre. Allez, Badela, Yango, Badela, Badela, Yagola, Bila, look at the soningana. Ils ont à Kalate, vous comprenez ce que ils ont. Bon déjà assurance mais assurance on est au monde nat biso to lobate bat ba consommer la bonne musique na ba mélomane na ba fanatique o ba consommer musique nyo surtout ba on ba pesa biso place biso to tout a toloté to lengande ba to ba pousser biso force na biso za ka public na population ba consommer musique na biso ba on ba cha les padres place wana. Du gaz et du Restaurant MK Royal, aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes. 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre. Amoureux de la culture, l'adresse elle est la bonne. Ici c'est Congo Révolution News avec votre humble serviteur que je suis dans votre émission de cryptage. Je suis très heureux de savoir que vous ne cessez de nous témoigner votre confiance. Nous également, et de notre côté, on est là et au four et au moulin. La meilleure façon pour nous de vous rendre l'ascenseur, c'est de continuer à travailler de manière optimale. Ils sont là avec nous, ils nous viennent de très loin, de 8000 km. Ça fait quelques semaines depuis qu'on est avec eux ici sur place et ils se promènent avec l'actualité. Après avoir affronté Adidas Arena, next step, comme disent les Anglais,
c'est du côté de Genève, du côté de la Suisse. Moi, je suis très heureux parce que du côté du département, il y a animation, il y en a l'un des vaillants généraux, il y a Jet Set, il y a Artiste Ferrigo, là, les padres, il y a Zotombola, en tout cas, drapeau, il y a République démocratique du Congo, et puis Bissop, comme on aime bien le dire, et partout où le Congo est vendu de manière positive, Bissop, tout ça, on a pour tout appuyer et puis tout prêter main forte à l'édifice. Moi, je suis très heureux de le recevoir ici. Tout le monde en a quitté parce que, par contre, il y a qui est belé, il y a qui est surchargé, un peu surchargé, mais l'autre, un peu souffle de vie, un peu CP Makassi, tout le temps, c'est ce qu'on appelle Blaise Créateur, Blaise Créa. Dans un monde, on a croisement Victoire, route qui monte chez Badodo, chez Massananga, Jessak et Fomi et Yenga, la Belgique, parce qu'on a vendu là. Le Togouten a Nenga Mbanza. Moi, je suis très heureux dans mon Lelo. D'abord, Blaise Créateur, comment te portes-tu? Comment se porte Ferrigo en ce net moment? Ah, merci Matop, journaliste international. Merci beaucoup. Elle qui ne souhaite, mais elle Paris. Ouais, par rapport. Donc, il y a un Bengi international. Ça va très bien. Santé, ça va. Nous fiers, il y a Rosala Devayo. Beta beta moto na bakini merci ko yo. Ba masolo ba no solo na basaba nzete na biso na bakauka, na bakona biso na ba Prince Victoire. Lelo est comme une réalité. To le ngolo ngo na kin to ko mobeta na Paris. Donc na scène de ni bien na to vandi na kata plateau na studio to solo là. Nous fiers vraiment. Bah, salutation, on a Jésus de Nias, les padres moto. Comment boni Ferrigo? On a pessé notre bambote, asu pena azu pena bambote, doye pena il faut bambote pena ya makasi po yende mukolo makambo. Jésus de Nias, les padres moto yambo. Et puis les padres se comportaient très bien, les padres chefs de bande. Mikono bengi moto à volcan, donc or Mekaziki, donc l'homme du moment, donc il m'a kangé actualité sur tous les plans. Il y a musique qui n'a pas beau naïe. Donc, la PC Bambote se comportait très bien. La PC Maman Silia avec les jeunes, Maman Nabiso, Maman Bana. Donc, Maman Silia avec les jeunes, merci Maman Nabiso Bambote Nayo, staff Mobimba Bazara Pembe Naye, VJP Mindia, Big Manager, la PC Mbote na Christian Ganilo Mabattre. Big Manager, DG Blaise Mpolo, Velanga Pichu Botoko, wana batu bazaka pemena le Jésus de Nias, ba papa go de Fambembe, bambote na bango. Kobo sanate ke malgré tout juste la yo yebit. Ngala nanga to bandana mais na pena sa clin d'œil na yani kayenga monnaie invisible, on est à staff à Ferrigo du côté de la Belgique. Yani kayenga yebis on a j'étais dans le véritable bruxellois, on peut besoin staff pour soutenir un artiste, moi ça fait énormément plaisir. On a linga yipeto bandana na page noire wana. Neto so langa no boye. Isara qui est aux professionnels, ça dit c'est le travail qui t'appelle. Tout ça qui programme. Et moi d'abord merci à nous respecter. Programme Nabiso ou honorer Biso parce que bateau batal Rabiso, il n'a pas eu cabine bolo. Mais tout cela on a boy auto fait la papa. Ouais, Blaise Créateur a éprouvé. Courage dans la famille surtout aux membres tout la famille nanga auto a ébi Blaise Créateur a éprouvé. A zo fait la papa naé. Il fallait pas retourner le bango, mais tellement papa aza cousine te aza cousin te aza ce qui n'a ni boité aza papa, donc il faut quand même et là on a travaillé na betango 40 ni nezonga kaka donc ba tout ba hôtel émission mais yango te mto empêcher nga na sala boulot nga na respecter mission de service travail memenga ya wa boulot memenga ya wa eza musique en tout cas courage la famille tout na ba master tout auto ayoka quitté Blaise Créateur a éprouvé à toi peut-être papa naïe mais bon ça va nous avons même tapé ça et puis nous quoi mais bon bisous tout ça là non musala merci vraiment. Merci beaucoup Blaise Créateur. Dans notre bara, tout le monde baro bazole là, tout ce plapin baro baro c'est là. Blaise Créateur a fait du papa et non na na question par rapport à ça mais on a quand même tout au début comme ça puis na ça la clin d'œil na baro ya biso bazar na biso tout le temps ba les bara biso te na bi qui a Rosala la Suisse wana parce que ne doit tout qu'à Suisse. Ouais. Parce que jour J moins calaté. Tout est quand Suisse na bi qui na Suisse wana mutu eza mutu moko azoka na Suisse wana mabezali. Il faut bien être mutu à domicile. Jimmy Belao, les millionnaires congolais. Suisse, on a aucun angle au Saranate. Puis j'ai confiance. Jimmy Belao. Belao, Jimmy. J'ai confiance. Les millionnaires congolais. Suisse, on a aucun angle. Suisse, n'est makambo. Final à makambo yango. Moi, Miraja Bopé, il y a personne Jimmy Belao, Bazoya, ma bien à Suisse. On a appelé ça un avertissement. À bon entendeur, salut. Et puis Jimmy Tim a porte de la chapelle. On a partenaire il y a émission. Vélanga Zéphie Moya. Patron des patrons, boss des boss Zéphie Moya.
donc aza pe na Suisse wana azozela leki na Blaise Créateur boss Zefi papa Zefi boss Zefi moya na ozala wana Blaise Créateur azali et Suisse wana ezala pena bien d'abord ouais biso la Jimmy Chimanga porte de la chapelle na Suisse wana to ozana Jimmy Chimanga porte de la chapelle et puis maman Angèle Diasuka mère Angèle Diasuka mère na ngai na Suisse wana to komona et puis Debra chef coutumier yazaka na Grenoble Debra chef coutumier to kuta na Suisse quoi. Merci beaucoup. Ropsi TDS, retenez bien ces noms. Ropsi TDS, en tout cas, un homme très crédible de la part de Oyabiso, c'est notre partenaire en tout cas. Tous les gens qui ont Jimmy Chimanga, tous la délégation, na Van Pena Lux, tout le monde Suisse wana mais nabi que ils sango ya mawa. Mais na olinga quand même, yo za artiste, yo le na loyembo. Si. Olinga pena to transmettre. Toi pour ne sengo pour marata dans mabe. Pour mabe to sala ma avant to balance to sali, to sala balance mo ya mabe awa. Mais na olinga quand même qui m'attitude parce que c'est le comme lui comme la peine comme la voix tout nyonso to le papa na boyo to ça mais to le papa le mo ya bonzambe so oyebi kolela to ko mena lingi tena na sala wana suka na sala na suka émission so ina affecté déjà batu trop sangwa matanga et qui misa ba. C'est le seigneur mo ya bonzambe pour to ko misa tata yem ta pesa yem ta retirer. Donc ensemble ba to remercier na circonstance nyonso. Tana into pesa ira merci. Et le l'équipe merci exact. Na animation? Na nyonso eroya. Soki na chance na animation o ne se roya mais to ko misa ka nzambe. To ko misa ka tata. OK. Soki tokolingana ya solo alléluia tokomona kembo na yawe marata memanga tolega soki tokolingana ya solo alléluia tokomona kembo na yawe soki tokolingana ya solo alléluia tokomona nkembo na yawe nzambe mopesi pema ye mpe mozwi pema ye nde nkembo na yawe awa lelo naza na plateau lobi tolelaki Rofine Tumba tokomona nkembo na yawe lelo ekweleli ngai ye Blaise Créateur naku Felipe oyaza papa o kembo 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 tokomona kembo na yawe topesa matonde na nzambe topesa ye matonde pesa matonde yende mopesi pema yende mozui pema yende mokeli na biso o kembo marada merci to penser kaka mo animation chanter to kumisa ka tata po yobi na séquence na to kumisa ka petit frère propre Veniel Diomi parce que la biso Veniel Diomi il y a ngwana banjo mukiba depuis la Belgique et puis la petite nangano je vous aime beaucoup leader Chidibi wana pinda c'est ma famille je vous aime beaucoup des créateurs tout ça na awa makambo ezali Suisse wana ya ba Christelle Boanga TV lokolo aoze la bino kuna lokolo électrique aoze la bino kuna et ça énormément plaisir mais quand même Blaise Créateur lelo vandi otali rétroviseur routine animation musicale c'est-à-dire okolina animation c'est okolina animation na yo c'est place au vandi lelo koya lelo mikili boy c'est-à-dire eza fouiller ba mabebele bino artiste beaucoup tona na mabebele artiste okufela artiste osala boy obelisa na famille omobanga omona neti ngai erolataka ngai parce que gens et circonstances on attend comme la rabino pour na yo personnellement comment tu gères ça? Bon c'est normal et bandika e palangate ngamoko na tomba les victimes et na perdaka mwana nanga le bel mobile et na perdaka lifanto nanga bato su ba interprétaki mais bato ba interpréter mais za bato ba o ba yeba na bango te pour lelo tout le monde a libre pour interpréter au nyo soit lingi mais bon o ba yebaki ba circonstance nini nga na pasaki nango na bungisa ye mwana
ba partageaki mawananga mais mususu mona na kwema boy oh seke ouais tous habitués nango déjà bon lelo oyo moto na pesi sango ke na ze prouver na ku Philippe ananga mais bon o pe ba ko interpréter na ndena mo bazanga te donc ils ont na famille déjà sous besoin na star sous besoin d'artiste moi ça reconnu aye ba déjà moins derrière au monde ka ke ba bambo caché mo boy na tomba da victime pas moi na ngamo propre donc tous ça déjà habitué na ba makamwa bongo donc tout qui ont la mental ya supporter parce que aux artistes ça musa na bongo madame bongo entourage na yo attitude ni ba ko adopter par rapport à ba attaque il y a quand tout ko ya pele ce que non Blaise a aussi dit Adidas Arena azokende Genève wa tale wana lisusu aleki lisusu non bon to ebandeni en maîtrisant au moins lelo partout na ba famille so ba tout ba yebada so boza na mutu moko sa tse da mutu kombo ekei ateka déjà face à star ou joueur ou comédien ou azana makambo au moins na donc on dirait liwa fait la musique à famille na bino donc les famille na fait koufela te famille présidence ko ba koufela famille présidentielle ba koufela ko ba millionnaire ko ba koufela liwa ezana onzela na biso nyonso to ba tout ce ko ba loba makambo na ba bossa na yake yepe lobi akufa menga pe lobi ko kwelelanga liwa ezanzela na biso nyonso rendez-vous ya mututu ato kimi yango eza rendez-vous n'est pas manqué donc maintenant ouais on est bien terminé ce mais marabiso yango wana donc eza lango normal qui ça toza dur na bajar ya bongo mais faut avoir un esprit dur ya koyeba ko gérer la situation quoi dans sens wana. Ouais, en tout cas, le bel au moins bien, il faut ça la morale d'acier parce que ça facilite. Mon linga ba ko solo likambo conscience no ezo reprocher que naza nga innocent. Bible peut le bien, on va ko solo mais ba kuto. Ba kuto na ngote. Mo ba ko lo makambo so mo yebi que no ozano coupable était na makambo na ozano laisse. Le Blaise créateur ngana vanda na moni Marno ateneli ngai affiche. Et puis na vu na simplon en iris la bière du chef et na Eric Saint le thérapeute batine na affiche na comprendre le sens na ngote na talibo na bilongi na moni yote na moni so beauté image les meilleurs de Paris atine na sous affiche ngo na moni longi note mais comment les obeta ngabi qu'est-ce qui se passe la nuit congolaise est awa Gelor Wanted et ça awa ce week-end. Comment on continue à faire une affiche na moni yote parce que le roi na yambi yo moko c'est pour expliquer qu'est-ce qui se passe exactement. Merci Matope moni ti ba benginga pour ba reconnaître savoir faire nanga pour ba yebi ke naza nakolo ba grand animateur ko le baninga te ba yebi talent nanga ba yebi capacité nanga ba yebi ba œuvre nanga et puis ba yebi succès naza nango na mo pepe o toza nango lelo pour lelo ba tout baza peme na le padre ba opela ba o ba opela te ba o ba musika o baza peme na le padre biso tout ozongala ya mon raison pour laquelle ba na présence na ngeza na wana mais na sola dina de la hotel na na peso ba moto to kutana na ye na bisa ki clairement na bisa ki et yango te na yela ki a na poto ngana yaki ko beta ba double Adidas Arena na biso na yaki ko beta ba arena na biso à Genève pour le 15 juin ba c'est l'événement monene kula la kola mo mikolo ko mia kotanga donc ngana yela ki na beta double Adidas Arena na beta arena na biso à Genève na pesi makambo na ke na Bruxelles kuna na Belgique to niati festival na biso to yaki nango après to kangi bisaka to zongi na yebike ba animateur ya talent bazawana o ba sepelisa musique congolaise bango tout baza ba bon na mona ba animateur tout baza wana na pesi bino ba coup de chapeau ba mbote na bino na bike koleka bien mais na senga ipena bango ke ba compter na ngate eza impossible pona zala na kozala te ponga yango te na yela ki awa donc ngaba memenga awa na ko beta ka bandule na biso privé na sisi ba tourner na ngapo na zone ki sasa ba contacter nga vraiment mais désolé na kozala te na ndenga mabete ba bonne chance na ba tout ba ozala wana nga za na concentrer na ba concert to yela ki peut espoir ki ba mona yo parce que ça pourquoi mon tamboli nayebi kombo pene tamboli Blaise kombo pene ki non seulement yo ki et que de na yo na marata mala moko bilumbale omoni so na yaki wana bat ba osepela po ngala ngaba ba derby ya bongo ba challenge ay na linga pena bongo po tokutani pe ba solongo to kana la musika mais tokutani sikoyo to kana na bantsunga ngo tokutana equalizer bango to baza ba animateur basala ba boulot na bango bien donc on a souhaité bango ba bonne chance na bige kolega bien mais nga na signaler ki déjà que na kozala te po naza occupé na ba tourner na biso na ba événement to yelaki et puis actualité eza dominé eza plus mingi arena Genève donc na boule ndini ba fo ba bina naza plus mingi concentré na musala on yelaki na poto à part wana tout ça na générique ezo madisi là au monde à 69
hein donc mokonzi ça postaki déjà 6-9 donc na biso ngamo no na boaki le roi na éviter na mi benga kombo nini donc na boaki le roi na éviter na boaki mabe makasi donc na sali mamuna sala pédante na sali makambo bazelaka o bazelaki te mais to sali yango donc vraiment peut-être zo akalate na générique wana d'ici la mikolo avant Genève ezobima ba comprendre nzela ni toki sikoyo mais na signaler pena absence nanga na insister pour maki na kozala te ba compter nanga ite bonne chance na batutu bo sala makambo na bango yango tenga na elaki quoi merci te menga na penser pe na Pikas Mbayabo au fur et au moulin ça va toujours wana vient na Pikas Mbayabo PM moto moro bien aibe makambo to sola yona ye te wana et permettre ngati na la place na pona za occupé na za pena concentrer na ba boulot na ela yo sala mais ba munition ezanango ya mabe ya makasi komera route oh ya mabe imagine dans la commune place na cheka sokolinga ka Jésus beta maboko pram pa marata bimi atutu ba hotel mati c'est bon droit aux akonate tout au canabiso biso to ça alors on est libre on va sagana ozo on dit marata zana ana Belgique marata zana ya sagana nango tolo barato sagana marata to kenana tolo bato sagana yanga bo te megala kizunguzungu te oblo to binsa batu na sokolingaka te sokolinga bena Jésus ba kutu kwezo ya kutu quoi ba kutu kwezo ya na convoi zo ya la note ni bizorbi comment bizorbi bima sokolinga ka Jésus beta maboko sokolinga le padre t'appelle la main morata yela Aïe! Allez, yangabo, bo. Yangabo, bo. Egi folele. Allez, sala sauce. Yangabor. Sala sauce. Yangabor. Kibombande suagaye. Ebimisaka bitumba. Nakobengela yo edingwe aya kosukisa yo mabe mwasi na yo koma twabwanga tokana bango ale yangabor weza biloko o Suisse zozela tokana kikangi yo marada ambiance Congo yewana Communiquer très important. Communiquer très important. Allez. Yo frère en Christ. Que bana sere. Yo frère en Christ. Que bana sere. Wana yanga ye. Okome malisumu. Allez tokena bango. Raga. Tui. Mama sakana na ye. Awa marambe baby. Jésus de Nia, c'est le padre Motoyambo. Allez, Mouamboui. Nalali. Allez, Mouamboui. Hey, Nagrevé. Allez, Mouamboui. Hey, Nalali. Tokena bango. Allez, tindika okozwa mwana, tindika yaya, tindika allez, tindika okozwa bébé, tindika okozwa mwana, allez, tindika okozwa mwana. C'est bon malade. Tindika okozwa bébé, allez, tindika okozwa bébé, allez, tindika okozwa mwana, boya ebele na Genève, allez, tindika bébé, tindika yo frère en Christ, kebana sere, wana yanga ye, okomema lisumu, allez, tokena bango, allez, tindika okozwa mwana, tindika, tokena bango na, s'appelle Sanzoto. Tokena s'appelle Sanzoto, tozo dévoiler kaka.
na bomoye sepelisa nzoto etango zali na bomoye pazuria sepelisa nzoto etango zali na bomoye sepelisa nzoto etango zali na bomoye soki esengi omela mela esengi obina bina esengi olata lata marata sente yo l'homme du moment tokana bango ale soki relation ezosimba te boma relation olingi na ye okabaka te boma relation tobotama bandeko simbaka te boma relation olakanga libano réalisa te boma namoni topanzana panzana ale bendana namoni topanzana moto na nzela na ye marata namoni topanzana namoni topanzana tokena bango atokei okosonga sia okosonga wa atokimie okokweya yo okosinda wa atopakati okokweya sia okolala wa atokeye okosonga atoboti mapapo pimbwe okokweya sia aliaki ale matope azalaki yepa aliaki ndambo aliaki sia de Gaulle ya mati azalaki na ye aliaki ndambo marata aliaki ale Jésus padre sepelisa nzoto etango zali na bomoye sepelisa nzoto etango zali na bomoye. Ah, vous avez chauffé moteur, tu continues à malé. Avant, malgré pas ça dit bien on a bien on a des séduire benga déjà. C'est pas le sens tout temps ça la bonne moye. En tout cas, et ça linga bien massa na maître Landry Tangani. Maître Landry Tangani, maître de votre maître. Massa na maître Landry Tangani Fukushima. Danger. Là massa na peine ya promotion mon même promotion à l'université. Big up na yo, il pose à la ceinture les padres, ça leur a plaisir à trop. Banane obengi banane to benga ne batu benga batu bana siswana bon abengi d'abord on a passé no mboti dans les padres moto ya yambo DG Polo et puis Chubotoko le VGP Minga le VPCAS na passé bino mbote sika boza bino tout batu na bengi nanu ya liboso na bengi Lionel Messi na zéro na bengi Suzuki Kombo na bengi Arnaud Mwanga na bengi Roi de Play Gaël Bapeke, Eliane Banque de France, Betty Moulanga, Shakira Gucci, na bengi bango bazala maibele baya on a ebike bakoya pe baye pe déjà. Le système a sénite, na sont élus. Ah ouais. Sont élus. Yo pe sont élus, là, puis sont élus. Tout benga rabatu baya. Na benga ya liboso na bengi Chancel Mbemba l'international des médias. Zanga mbongo zana batu. Et ça la ngelengi. Vomi un Chancel Mbemba qui batu belé. Et ça la sko batu passe so ba munanga na plateau na bandika Chancel Mbemba. Po ba ebi wana ya ye. Ba ebi déjà que noté dans les bon. Chancel Mbemba. Bayate Barata, komona yote, passé. Bonne chance, dans 2 jours. Bonne chance na Léopard, na biso, bazar match dans 2 jours. Nabi que toza sima nabino, Chancel Mbemba l'international. Nabi taka sete na yepo na zarana ye. Bonne chance Diogo na biso capo. Nabi que marambe ko lega bien. Na pesi bambote langa na maître et bâtonnier Koko Kayodi Misambo. Bâtonnier Koko Kayodi, merci vie na ndengo sala petit na yo. Na pesi mbote na maître Igmata de l'avocat de Barabas. Na pesi bambote na Tony Labila, na pesi mbote na Isaac Mbi Tréo Béton. Na pesi mbote langa na Alexis Kalema le banquier. Mbote langa na Levi Pai ya bana bandal, Ferran Vovo, Frank Mamba, Elolo Basu, Gérance Mangoyi, na bengi nani Pablo Kine ya Poupette Kini, na bengi batebele Laskoni Mbunza, na bengi yo place ozali. Na bombi ndambo pe Shafi Japan mutu moko bien Japan ya ba Shafi na bengi yo. Miso na bombi nanu. Miso na bombi nanu. Tout ça c'est là. Depuis que Suisse wana mais les lots quand même un groupe parce que il a pas opinion on a l'entrée de monsieur bien on peut partir moi je voudrais pas citer des noms ici mais autres catégoriser par groupe et non orchestre tel sur beaucoup d'un orchestre tel pour jouer KO même comme on a bien on peut se réciter mais le mot de vous-même sans être jugé parti mais sur orbital binomoro avec la confiance que vous avez actuellement on est bon c'est produit par-ci par-là
groupe nini ozomona ke so bote na ko sepela faut ba na combat groupe tangela nga combat groupe ba lo bagi na ba groupe nyonso ba groupe nyonso je dis nyonso na lo bati ba groupe nyonso te eza na groupe mo eza concerné faut tangela la combo na on a temps répondre zo groupe zo jet set le lobo telema pick and par exemple na la team Wata vraiment na groupe je parle des groupes na groupe obige monter que nyonso na mesa asalaka promotion blog on a isa na mesa avant de répondre ba tout na bandako ba na réponse na bona bandako sans polémique le padre aza kilo trop. Je parle de groupe, hein, je parle pas des padres, pas des groupes, orchestre. Ça veut dire que musiciens, musiciens, orchestration. Et ça, sans polémique, vous avez orchestre monene et accompagné un grand chanteur Yamboka. Tu accompagnes un chanteur au hasard reconnu partout dans le monde. Tu accompagnes un grand chanteur de tous les temps. Biso tu accompagnes c'est que groupe est costaud. Donc il va 27. Oh, ça groupe tu beta des double Adidas Arena et l'andisi sans repos. Bah c'est peli. Jet Set na culture PV. Jet Set nanani. Jet Set na culture. Par rapport à nini? C'est pas groupe, je parle de groupe. Na groupe. Na ebeteli. On n'a pas groupe, on n'a pas groupe. Non, je parle de groupe na biso zo beta, ba on peut zo beta. Oh bon hôtel na boyo ba classer bon. Ah, matope ba na banda ko ba fachete. Ba na banda ko ba osilika. Luka groupe musuzo cha. Luka ta groupe musuzo wana te. Komeka kote na banda ko soka na répondre basiliki concurrence est dans loyal te concurrence na bango te groupe ya les padres na groupe wana tangi ba telema bazobeta na boy ba problème Jet Set na Bonyoma qui Bonyoma nan Bonyoma côté ou tête ezanga kombo Bonyoma zanze mulanga Bonyoma wa bezo te la vie le groupe ngala bi komba groupe en te faut tanga komba orchestre de donner ya tous que ça la coste na bino Jet Set bano ka orchestre niveau na bango bo orchestre munene bo kikokso na mana orchestre ya nene ya vina biso yolo wa les injustices matopende kona ngai degré orchestre Jet Set et le Rosou Real de Madrid quand on a un titre ba tous belé bongo ok chango skona na Mabouilou par exemple tala degré Real de Madrid na Mabouilou ils aussi mbatate ils ont kindatate na habité so bango ba ibisa ki so yambi Blaise mais quand on ba question na pour battre biso ta po banam ça on a mutatina na jamais wana pena na mona on les nga na tulunga par rapport ba groupe kaka je généralise des groupes de manière générale c'est impossible à comparer entre orchestre Jésus de Nias et orchestre wana c'est impossible sur le plan nini sur lequel plan orchestre ni banque ça bino musicalement parlant tous un orchestre banque ça biso te biso ne to banque ça biso ne to banque ça pour les padres à celle contre tous. S'il faut banque ça par rapport à to banque ça batou par rapport à sur tous les plans. Voilà, nous y a patron à biso. Il y a monté banque ça tous les groupes ya Congo. Non parler ba groupe non parler faire nani te non pas groupe ça dit bino ba musique. Groupe on a pas ça la bongo. Pour comme bongo, pour eza dans la sélection ba bon chanteur, ba bon guitariste, ba animateur, il y a bien ba tout il y a danseur, il y a bien quand c'est ça déjà coaché par les padres. De groupe on a ce monde il y a monde les padres. Donc groupe ozomona wana biso to bangisa ka orchestre nyonso et puis to na père ya orchestre moko te to banga ka orchestre moko te to luka bango na ba demo ko to kutana na bango moko ba yebi ke ezali ka mususu banda na mungongo animation seben chama kambutu chorégraphie et puis na modèle nano to za loin de biso ne to bangisa ka biso to na groupe te to ko ele to telemi to tem na podium bango ba telemi non ezati babeta la musique na ndenge na bombe soko makama 1 contre 1 ba okima pour na invité sur le temps na psa fiction na bona ya ba fara e ya nango e ya ne kalabne e ozonga ko kala te podium ba ko e zonga ko na ba poto awa la ba vraiment derrière kala te ce que ezonga na ba mikili awa e zonga kala te bo comprendre ce que e zonga l'orchestre monene on déjà assurance wana par rapport mais assurance wana zo mona nat biso to lo baate bat ba consommer la bonne musique na ba mélomane na ba fanatique o ba consommer musique nyo surtout ba ngot ba pesa biso place biso to tout à toloté to lengande ba to ba pousser biso force na biso zaka public na population ba consommer musique na biso ba ngot ba cha les padres place wana maintenant féliciter yo de vivre parce que nga zaki na Adidas Arena j'étais là
En fait, total équipe n'est pas préparé qui a mon pays. Ouais. Mais en la dernière minute, il y a eu ce qu'il y a eu. Boy na nengue en cascade ne boy là qui coller bah au bazar qui après ça qu'il fallait bopper ça. Et par rapport à ça, bah tout biso là qui te manque satisfait. On a félicité Bino par rapport à ça. Merci. Obi pourquoi on a répondu à Gibongo? Les leçons c'est orchestre na biso succès qui pété. Na mon challenge mais je sale ma mikolo mara ta beta qui clavier na emoko ya clavier na mo beta ya biso biboy. Obi que clavier wana ba sale ba challenge. Eza na ba critiquer, eza ka clavier pa ba beta qui. Ba sale ba challenge. So bani na risé à go la sali vocal mo boza na a cappella. A cappella. Il faut qu'on a risé dans les jeux dans la lobby nze monaye abimisa ngote. Na mnandi jeux dans. Abisa déjà faut ta communication. Nze monaye ça on fait des clips dans Londres. So ki risé yemba ki vocal wana te bolanga bo kamino makelele nyoso te. To tsika na biso ko beta ba masolo moko o eza na ngo ya ngote to ko beta la ngo sete. Ngala ndolo baka ke risé a sali vocal moko bo a cappella. Et koti challenge. Dans la minute où tu as la bise à Paris, tu as la répétition, moko oh landa kunyo son apote kota maman les a soutien. Bon ça les répétitions mon rebouillé, bat on a banda kuloko tous les palais kota. Et puis tous les morceaux animateurs tout intervenant qui écoute challenge. Na yebisu. So ce qui ntoine ya Monaco challenge. So ce clair il y a Kunzardo challenge, ya Rolia Mongwele challenge ya Osakana Bututi. Soko su koto dupidi kamula luketo kamula challenge so ena ngamo l'homme de pété nyonso zaki makase komi pété lembisa nyonso komi pété lembisa na ebisio somo lembisa zela papa na expliquer bena bantu au moins bela que challenge ki challenge ki donc na minute on nyonso biso to sala eza nyonso ezokende na eyoke lokwa mupepe bazo consommer biso sans te forcer batu et la kisi ke les padres à l'événement aux alikolo mutu nyonso za pemela les padres ata kosoli il faut qu'un succès ya wana si batuke nazo mona groupe hotel lelo hotel maboye et télémère les padres télémère na groupe naé qui va défier biso et ça m'a passé dans une même question à reformuler so qui groupe bank ça beneza te groupe nini so vandi boye oyoki bango lobité groupe openza ça va ba oyemba pela bon ngala fingi na ba groupe te monde so c'est da groupe so c'est da groupe le roi papa chéri et ça groupe mukete ba yemba ba betaka bien bazana chorale kitoko e vanda koute boujarate maison mère koloba kutu te donc waneza donc ya osambate de la forêt déjà coué dans la maison mère donc si tu vanda déjà so qui la orchestre le ba quartier la terre au côté bena bozo on des disques mtezo beta maintenant tu na façon ba ya ko betela mais ngasko na lobike comment makambo ya ke bino boye a biso to a biso place wana sko place biso sko to go sa ba to mabe yango wana pour la minute au moni aura na mu pepe na succès ba kanga ngote biso to salela temps to salela oyo o a rocha le kolo mabe ya bukani ya wana ba mikolo ba ko ina pula mabe o ko ina pula mabe mitalie quoi ça biso pour la mabe oui na sali crimo ya sika avec mission mais kiminga convoi tugutu fona yo kongo suna chombo eza ine donc crimo ya kia sika avaka ami ya matine kwa na meli tukutu apa tiniki convoi ya matine gole tukutu ameli tukutu tatala bala tukutu ameli tukutu abosana kiyiko simisa asimisi buka lopango asimisi mbongo yendakwe asimisi mbongo lopango tokala bango ale tukutu ameli tukutu tokala bango ale convoi ameli tukutu ameli tukutu marata tukutu mama tukutu allez lembisa yamati de Gaulle lembisa ameli tukutu le padre tukutu abosana mele tukutu Igor Lubasa tukutu akeyipo simbisa tukutu asimisi buka lopango takana bongo ale bila na ndenge na yo bila na ndenge na ale convoi ela mo sigeli ngaka awa qui on a fait nesse bateau monter la biso on écrit et ça awa non et l'on mesure à petit barata zu rythme ti ba et qui minga kutu poser na téléphone awa et donc on t'a qu'on a quand bien il faut na bien awa Kotuku yango kutuku
kutuku biloko sika yeka na plateau yango oyo Marata toke eye Marata amele tukutu amele tukutu akeye kosimbisa tukutu asimbisi buka lopangwe amele tukutu amele tukutu ale tokela bango ale simbisa ale lako simbisa yo simbisa ale lako simbisa asimbisi buka lopangwe yewana la lilibanda akeyi ko simbisa tokela bango ale simbisa amele tukutu amele tukutu atokela bango ale simbisa ale lako simbisa marata yo soko ye na sala ka klasika aba eza na chantier na sala nga siko kaka na plateau avant to banda non c'est pas possible alela ko simbisa ake na bara meli mbongo esili zonga ndako simbisa telefone bopesa ngata 2 bouteilles suka na suka yo tindika convoi na tout suka ke otindika convoi suko ilo esele bongo tukutu ameli tukutu ya mati de golo klina ngona osele ya mati de golo Mati de Gaulle ameli tukutu akeyi ko simbisa asimbisi buka lopango. Non, c'est pas possible. Hein. Donc, en fait, au TK les 15, voilà. Au bloc les 15. Il y a les 15. Les 15 kaka. Les 15 voilà, benga suba tumsusu, benga. En tout cas, ko benga Shafi Japan, na ko benga Demse Shai, na ko benga Risen Sambo. Nakobenga Yannick Ayenga la monnaie visible, nakobenga Maître Berado Prince des Amunda El Chapo, nakobenga Nesha Pindi plein de glace, nakobenga Vienangai Bestino Bilele, nakobenga Martin Semassine de Lamba Lamba, nakobenga Gigi Makumbi, nakobenga Lisu Nani, nakobenga Laskoni Mbunza héritier Mobiala, nakobenga Lisu Nani, Linda Kenzo, Dipiron Shungura, nakobenga ye, nakobenga Linda Kenzo, nakobenga Sandra Ngimbi, balobito bongama bien, Linda Kenzo yango wana, Dadi Mavungu Vungule, ya na Dadi Mavungu bameli tukutu, ya Dadi ba petit bameli tukutu, na loyenge bakayi ko simbisa, basimbisi buka lopango, mikoto simbisa kaka, ale simbisa, tozo simbisa ba ya ko simbisa, ya Dadi Mavungu Vungule, na obenga Lisu Nani, baza bele awa, na obenga vena nga Christian Ngani, na obenga Yves Bonga ya baleki, ya Terigola na bingi yo lisusu, na obenga Nadine Ngoyi, maman sociale, la femme forte, le boko pesa bakata raté, na benga ke la femme forte, la force tranquille, Nadine Ngoyi, na bingi yo nano. Marata, yo liste bavard eseli hein. Et batbaza. Poto zo benga rabat. Nete beto teka ka les 15. Nazo benga Francis Mokoko, nazo benga Gaël Bapeke, nazo benga Shakira Gucci, na bengi susu nazo benga lisu Banque de France, Iliana, Banque de France, nazo benga na bengi Soa de Play, nazo insister ka ko benga. Merci beaucoup. Créateur, qu'est-ce qui se passe si on a n'habité n'abingé Vienna, on a bien un collègue na yo Jessak Chipoy. Qu'est-ce qui se passe si on a Jessak? Asali sunini. Alobi sus po mikolo ko minga bovandi bo mola mutu mo ngena teva lobi. Alobi sunini ayibite matobi. Yeli sus. Ah va zo yvarte. Fait nous donner vidéo on ça bien pour avoir même si mon autre on a voir. Ah. On a mis tout qu'est-ce qui se passe si on a une bonne génération moroté pratiquement. Même l'animation pour ça promotion moroté. Oui, so mozong sana makambo on do ozong sango sina mukila sima mukila kala nga omida musikat na omilo na omona daba makambo susu na fonte makambo susu wanza ba passe ba distraction mikoto pesa ba tout susu accepter to pesa ba tout lupe maté tu te reproches de rien au salut non na ibelo côté na ibi pene le côté bata bongo ba makambo za makambo pena ya répondre na mbango te faut le ko ba qu'est-ce qui se passe na minute nga no beta ba double Adidas Arena dans la minute ça passe. Non, il y a une arène à Genève, les 15 jours à Genève, na Suisse, rendez-vous n'est pas manqué, les pas d'appeler, tout rendez-vous tous à la wana, tout bien tout couteau.
boya ba bio pe ki blesse arane mutu moko inoffensif yango na boya ngo beta seke mais ba récemment au chargé sur collègue na Obersi moi oh aleka pe na jet set embarka pe quand même aleka tika pe ba empreinte na ye c'est-à-dire soki pe bino pe boya ki na sima bozo continuer bo bendango c'est parce qu'il y a eu aussi des gens au baleka ki ba tchaki pe ba empreinte na bango qu'est-ce qui s'est passé na ba dernière sortie on a mona ko charger ki pe so Bercy non ezaleka façon ya ko ngala charger ba tuté ngani na ka lobaka na mutu soka touchenga na respectaka animateur to la pe le côté ezaka ke net ne la vandi bona minute excusez nga matope émission no émission munene na batala ngo vraiment na ko vanda atena pesa batu mo pepe na pesa gaz na pesa te Diego Messi jamais na ko pesa batu mo gaz te succès a passé nde na vandi ba menga na sala musala non ke na wala musala badaya au bless créateur FIFA de l'animation ba talanga na dégager lumière na dégager toile au pied la carte nanga non partageons on a battu donc il vraiment désolé na bateau tout baluka ngana sana bango guerre en tout cas si côté li bosse zale kaka te micro na tel bonga double Adidas Arena na cher na likolo na pena likolo mikolo donc grâce à Jésus de Nias na ko pesa ba yo espace te jamais na ko vanda na beta masola bato banko mabeta masolo na biso ezaka na ko complexe so monde mo na télévision hier ba no beta masolo kaka ya bato dans les vides ka boy c'est ça complexe nga pena ke ko yana bana ko mar ko take ba animateur ko sala ba ontoke za argent na ngate nan nga ko to kuta na un jour na mutongo c'est me ko to kuta na gidiba bo ça va yolo ba mingi ça va to boaka omoni wasko na chelo ba to kutu na internet siko na sali kutuku na sali kutuku na plateau simbisa nazo simbisa ba to ko simbisa mikolo convoi est-ce que tu as avancé na biso et ça biso plaisir ba ndoro ba trop de partout ba quand même que tous en bino awa dans quelques jours d'ici peu boli mon biso au quatre sa frontière bon qui du côté il y a Suisse parce que Suisse pays ba base la bino kuna et puis ça na ba topé autres autres koto yo ça la délégation auto accompagner artistes mais de toi-même qu'est-ce qui a été prévu il y a eu mon département d'animation parce que yo des choses avec qui on a yo aux titulaires en animation donc il dit pas comment titulaire en animation bien qu'absence c'est Bakunzardo et le Congo mais dans les lots de toi-même un rétroviseur il y a au taliban double Adidas Betamaki qu'est-ce qu'il y a à corriger dans le département d'animation où il faut corriger où tu retrouver un côté na Genève bon on est tellement tout ça tout na main na maboko et là on est sur que salami tout le monde attend match sur Betami après entraîner benga ba joueur batali talande to betaki berere ezaki wapi ba moment fort ezaki wapi bilo retourna to yebi danda ko salango ngapo nanga na yebi ke na Genève le 15 août na Suisse to repesa bango to bakse bango sous chaleur et matation faut pena pour tous les matins au moni so kotali concert na biso ya le 20 to betaki on a figure mususu ezaki plus mingi chant rumba le pas dans na posa ko démontrer batu ki aza moyembi Seben Mouké rumba et toi qui dimanche le 21 na biso na ba marata to ke su mutute to sala ki auto ko sala animation ba telemi ba to ba binaki siko to sala ce que fort na concert auto robeta le 15 juin to pesa bango so di nouveau et puis aux ala bien nouveau générique na biso si tout va bien ils obima avant concert à Genève avant les 15 ils mamikolo donc et obima to zala na royanduka déjà to ya sous mabe po ba robina o mato kita ba robina pete to pesa bango biloko comme il faut et puis to mbaxela bango sous chaleur va comme ndé ko za sous makasi pour nga no mo le roi final na mo no pe le roi final peut concert les 15 bena mutu fa ya azongi ndako ki nzo to passe ce que c'est ça baro yemba ça danger et comme seben faut ba toka so po yiki mulungi longola ka kazaka po to yende ko si multiplier sous chaleur et les kasu makas po biso to zaka ba yembi biso to za batala ko musala biso za ko boaka faut to amener ka chaleur différence to sala ki na D double Adidas Arena to sala ngoso plus koleka na le 15 juin pour bozo ba générique to beta kité to ba générique belé o to beta kité na ba concert o beta maki kuna bozo sko bilongi mususu bozo ba batela ba première classe mega kono ana mi batela yeah wana mama marata batela yeah batela wana mama batela Jésus le Padre, allez, batela, yamo, batela,
Bacheri Bosepela, Paterson Mokomi, look at tout simple, look at tout simple. Allez, des années, allez, des années, et look at tout simple, look at tout simple. N'est-ce pas, oh, et bêta maïti. Bah, on s'en va bloquer belé. Bloquer ça, bien belé. Oh, mais toi, on va bloquer ça belé. Après, ah, on est sur le bêta, les bangos. On les mis dans le pété. Ah, pété, hymne national. On les met dans le ah. Oui, Laura Mabé. Tiens, bicarbonate. Et Laura Mabé. Oh, ici chez nous, ambiance à gogo. Ici chez nous, ambiance à gogo. On va danser, la danse pété, pété. Oh, pété, pété. Pété, pété, oh, pété, pété. Dans ce bois qui est là-bas, on a pété, 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 oh, pété, pété. Na bête d'idée, c'est na pété. Pété, pété, oh, pété, pété. Allez, ongebou. Pété, pété, oh, pété, pété. Marata. Nalela. Téléphone. Hymne national. Héros, Suisse et Télémi. Par Téléma. Allez, bossa, volia, monter mes obétants. Ngebu. Oh, pété, pété. Ah, pété, pété. Pété, pété, oh, pété. Bacheri, balati, biloko, pété. Mon migolo, toi, on a été. Moi, et bandi. Oh, malobana, nganga, te. Migolo, ça va pété, pété. Au latimo singlé na yo, ya pété. Jipi na yo, ya pété. Allez, pantalon na yo, ya pété. Allez, nyoso, ya pété. Pété, pété. Oh, pété. Moulungele ki makansie. Na Paris, moye banye. Ba mama boula de biloko pété. Allez, ba tonto chemise ngebu. Oh, niege. Pété, pété, oh, pété, pété. Tout cas, boy. Kakaboye. Mama moye pari boye belé. Boye na musique les padres. Voilà ta biloko pété. Kotoya ba beti tatu. Na luketu ba beti mayaka. Na lokolo ba boye lokol. Toke na bango. Toke. Oh pété, pété. Oh pété, pété. Tu bege li bango na pété. Ah pété, pété kaka. Tozo beta na Suisse na pété. Oh pété, pété. Allez, lembisa, matobe, allez la bole, lembisa, marada. Allez, lembisa, yamati de gola, lembisa, a chancer lembema, lembisa, tokana bango. Oh pété, pété. Na mwageli bango na pété. Merci beaucoup, créateur, en tout cas, et ça a eu ce plaisir. Pété. Hymne national. Hymne national, on a eu un Sarcel, Nicole Kalola, Nicoletta Kalola, Bobenda Nawana, Yona Dadima Vongo, les dépas. C'est comme Mikolo, au moni, batwazo provoquer bisotro. Vous avez dit, Mikolo, faut simplifier ma cambo. Mais si vous avez dit, nazo na ba TV et mo nazo piquer bato muke. Pour moni, bozela le padra na TV. Aloba talaka mutu banda zo sabika musazo lobate so ze bato musu héros nde bazo vova bato ba mela maite to beti ba double adresse na reina na biso plein to que Genève plein o sakana te puis to beti ba mama na bandule ti siko mokonza zo lobate mais bato musu héros okomona bato ba komela mai na tonga et puis ami balé au mona ka boy mikolo to comprendre te nde bato ba komela kindoki Mikolo penon de bato comme na démon. Mikolo vraiment il faut pena ba sel na nzambe oyo pena ba sambela ka nzambe ya solo loka ba Moïse mbiye faut ba tcha te belé maboko na kisasa wana. Pas comme même bato na erreur. Kozanga et comme la sapena bato bu soto na bango. Obi ko kola lokola mokabolo mokakabone internet c'est comme le place moya mutu moko akezo éducation na fulu akazuma asali malobane moko boya sel benjir ne moko boy ayela on a TV internet c'est oh nous sommes en combo ya les padres. Tout ça comprendre te. Est-ce que la musique à Congo ceux qui vont toucher faire rigoler te. Bato yo kabinote.
na musique ya Congo o soki boyi pena bo sali makam na bino sabotanga komba le padre bat ba yo kabino te ya mikona ba pena o fingi le padre ozunde lupemba o chrétien le padre ozu lupemba neti kizengi lokwa tipo soki wenza ba tipo nzamba limbisa nga muto apasi bat ba bio na kasha na terre ya aza pena kizengi omoni bat ba bio na kasha ben insulte excusez omoni koma mikolo na loba na finga te me na défense te obeza kizengi combien insulte ezo koma défense omoni ezo koma era défense pour mutu lokwa soki tipo on évite soki aza musicien soki aza cordonnier soki charpentier na soki bate soki tipo akufa na ye soki kala na évite soki aza musicien na évite soki nzembo ni ayemba na vie na ye soki asala nini na bomoi na tant qu'artiste musicien na yebi te na yebi ye te ebeta wapi na yebi ye te aza musicien te ye na vie na ye ndenge aza wana comprendre ke pour batanga kombo na ye faut pena longa na ndako na ye ate chemise na ya chiffonné ya mabe alataki wana na pantalon moko ya mabe soki ya tombola na cravate pena ya bata pasi kotaka tentire ne boye muto atchoko nanu makasi donc muta nzala ya pasi alati pena na ndimi kuta achaka ta parfait ya na plateau wana ayo lumbaki te komona ka boye chemise alataki na chemise alataki chiffonné cravate alataki na ebite soki otina monoko mbwa tentire ne moko nanu mo benake muto azokelela azoluka vie omona na froissé na soki tipo soki tipo na ebite soki komoni muso ya na ete komo muso ya nani adrisha alam takanda am manga omoni neti kizengi wana nazobane wana ye net boy avandi boy est-ce que tu roules comme mon sous na place wana na ibi ko tuté on a respect ba to bota a pena sosko na komila ka gouvele golo pembe ezozo ala mo ba na ndako na ye po ba chaika il faut attendre komba le padre na télévision papa oza mukolo oluka vie ozwati o tenta chance na musique ozwite musique epesio et le côté comme le roi musala na yo net ngabo musique meminga poto net ngabo naza ko tu reconnu ko le kayo ngana ba œuvre d'esprit ngana beta so na beti 4 minutes na boaki ata facilité na boaki ekoyeba na boaki pete ba koyeba y a tant qu'artiste ça là et le côté na bo mongina ye ozo pese référence en tant qu'artiste musicien parce que azuité na musique a komi komona bena ke note azo passe na busoto na ye a ko pakolanga na nzoto le padre mikolo komeka bo veka bonate mo ka ba tuto ndé ba audio ta ba ndé ba tinda bango ele ke la biso fo ye na baki na oyaka na ko lando na ko éclaircir yete mais na yeka ko kebisa ye atala na vie na ye so kaza na posa ba matolo na bango ko senga ba koma ko kesenga wana so ke place mo sengi ba pesio senga ben si place ba pesio wana so ki ba pesa bino ba kabela ka bino po bino ba ko finga ka komba le padre bozo matsande le padre zo reconnaître kaza mukolo tote mukolo de kizengi aloso baza choqué aza su mukolo te aza su mukolo te place azo tsa yana bi ba ko ina pula mabe bazo ko yana ba pula mabe na mona pe na télévision na mona koneka komba le padre azo tracer a classer les patrons na biso na télévision et le côté na ndiko même pas le padre ayebi ngana eto le gabona nzela ba belela nga ba belele ba yebi ete na choko tie belé wana il y a très na couche moko aluka na solution pour na ye que ça soit la dernière fois ou à la TV aya oluka na ezako tout bien ba mama na opena bien so ka yo répondre nga a signer ko devient non cher so ki aye ko répondre côté la mo prison so ka yo répondre nga elle roi na folie Nicolas auto signer na niveau de Kofiolomide so ka yo répondre nga elle roi na folie so ka yo répondre nga c'est nga na pesa makampo niveau na les padres tête nga mona na leki na kombo na leki na succès na leki na ba œuvre en tant qu'artiste musicien que ce soit la dernière fois so ke beta matolo na côté ni na matolo aselte ko kenda wana o ya na TV otanga komba patron na les padres za kamana na ote ezambala suka wana na oye pour mikolo na zo na défense et tira le sous nani susu baze belé oyebi bango nani expliquer ngai baze belé on a tout un que Jessica au début pour bien non il comme ça et les kinango ouais le tatuna que comme Bercy ah au éclairci mamba Bercy et les kinango ouais mais na moni yo mo tandi adresse tipo adresse ça peut mukolo no ça vraiment mukolo c'est un grand frère mais au tie mukolo mais au taille mukolo c'est-à-dire au bomi de qui mukolo na ezana batu moko ba otina ba basala ba kabala mabena komba patron na biso mais ata bo sangani 100 boko kolonga le padre te place le padre aza et le kela bino aza wapi ata la bino kana sebui na vie moi mukolo aloba ke vianga aloba ga tanga aloba pena ka saka maile mena mona pena ke passe me manga bato bate belo mona bacha muno na TV baba ta passe
Bate belo mona pena na télévision bani ko loba ane muta passe so tale bien. Nelo comment muke et l'axi buzo ba vient na télévision. Vient à regretter pour na kana yo. Vient ba meka biso trop to répondre kete. A meka makam na biso trop le pata beta keka kara. Je respecte toi. Na mona ba te bele ba tsa na TV, ba bena ba ta passe ba pauvre. Comment on aura vu wana aleki na TV abanenga ko ba bêtise ba blo moko boye na kamo na tali siko mais vers le ba maïla le ba tanga sa pena mutu pena maïle mais comment faire ko na berere boye na yo comprendre que note en tout cas mikolo eza pena fin opération finga les padres ba pesio makambo opération kende ko lobaka mabe faire gola po ba pesio makambo biso to liaka na ndule toliaka na banzembo na biso le padre aliaka na banzembo na ye aliaka na succès na ye aliaka na musique na makambo za nango tout le leza pona ndule ba o tu ba ko luka ba bundise tola le padre ba sana bango lokote ba ko ina pula mabe désolé pona yo biso to beta Adidas Arena to força kite to na bateau ba lobelaka biso le padre soka l'amour ki alobi au moins le padre l'amour ki abino to beta double Adidas Arena ya ko samba te to beta ngo samedi dimanche plein to qu'est-ce que Genève. Et à passer, bino boya bo mekanan. Bozo ata 1000 places so bo somba ata 300 billets. Et à passer. Et ça to comme na suka. Ouais. Bato boata lo ba retenir. Bato boata la biso ba retenir que moni excès tozo lo baté. Bat ba mon ndé to ko lo baté. Excès tozo ya ko défendre té mais to ya pe ko défendre buzo baté. Moni eloko la o mimi maki. Na mutu amema ki na mutu asona ata bundaka te ora o le pas dans nango lelo succès o le pas dans nango lelo ndenga zo diriger makambo lelo ana ta olobate na ta ko landa pe bato bazwa ko déranger bisote to yebi nini toza to yebi lo ni to batela boye ebele le 15 juin na Genève bo comprendre bo mona bikamu ici to ana série de plein série ka basala minene bo bangate to kena minoti suka nouveau générique na mine zo bima kalate bozo za somo ko zo bima wa place to beti ba pete to bo ki ba biloko a danger mon frère bat ba bina o ko bina za rapela bozo bina na poso otike zate générique ko zo bima confiance au bossala ka biso to zo selebino ka boulot merci na bato to balandi na zo sika ka na bato ke bozo nga méchanté vient nga mo bisenga blaise na mo ngo solo ki na TV ki politesse le ki trop vous êtes trop poli musique qui pesenga bongo te so sengi défense il faut défense mbote na sere na ngai vous êtes trop poli Lisa Loboko André des États-Unis motema ya vient biso mémoire Budimbu mbote na maître Lebrun mbote na la Chambler Yeremia na États-Unis Blachard et tous na États-Unis mbote na Piris Lombo na États-Unis toujours Hervé Makalou du 112 machine d'ambiance motema ya Fleur Okito Chibango Hervé Makalou mutu mo bien mutu na ya mbote na Rabidiomi mbote na Papi Kachunga mbote na ngai na yo mbote na bato tout o basutenaka vient na Savane Mwati na peso mbote Costa Couleur na peso mbote na pesi mbote na Hervé Kunzika na peso mbote Place Sali na pesi mbote na boleta yuzo olingo clôturer nga sina kuzoki na tikeli yo nga da liste ba var ici la déjà na benga de ba oyanga otikeli ngai na tikeli yo apo marata passer sina batuna ya poto ubeti sona ambiance to kabonde to bandaki to bandaki na kolo to suki sapeka na ambiance do marata yo continuer nanu pesa na bambota suka za mamba ya bo kabonne pour donner so parti ngala linga na sisa na Fisto Massi la Gestapo garçon moko bien tonton moko bien Fisto Massi la Gestapo yesora lobi akokisaka Fisto Massi la Gestapo mbote na yo et puis mbote na Thierry Kassa Audrey Minator mbote na Paul Mwamba na peso mbote ya trop Paul Mwamba papa social place Ozali Paul Mwamba bazara mingi na ya mati bazara mingi na pesi Paul Mwamba mbote azara na masa na biso Alubo Star kuya parler Alubo Star mbote na place Ozali mbote na batutu ba soutenir biso na Neva Paris
po tozali malili biso toyaki marata beta na bongama quoi sakana na ondo sakana na ngo otika atanda batone après tosikisa na bongama wa marata otandi après tosisi ponga na komina nga pratiquement na suka yo tandaka liste no après to chite na biso voilà na pesi mbote na ngai na bana bandali tout na pesi mbote na badalongwa guerre sans fin na pesi mbote na ba chicken dog c'est ba limbambe pas matsa banderole oya obligé on a base pour matsa ba gestapo pe na pesi mbote na bana matete bon moko ba fazer aswag base fongo na pesi mbote Yannick Noah na pesi mbote voilà na pesi mbote na ngai lisusu na de grâce Masamba en États-Unis na pesi mbote na ngai na mimoa Mudimbo mama Liza Loboko na pesi bino mbote na pesi mbote na ngai na ve na paka lukoki toujours na sepele. Merci beaucoup. Na kimimba on a Junior beaucoup là à Bruxelles. Mbote na yo Junior beaucoup ya zaka bon na type bokana de Bruxelles. Na pesi bino bena bambote bana bandalungwa merci na nebo yambaki ngai na moni Junior Kalimasi M bon F. Mbote na yo M16 Balondo na moni Alexis Balondo wala ba masala nga bandal na kola na bango. Na moni kuna nani na moni Francis Mondobe Mofa mbote na place ozali na pesi mbote susu na nani baza ibele Shiki Bango mbote na place ozali wana mabele langa wana bena bandalungu ne tombera jamais mbote na ba frère to héritier Karagwa internet na pesi mbote na pesi batu tu ba mbenga pena awa et puis to bise bango ke ba ya poto ba sala ba buzo ba me idéologie mikolo ezaka ke orchestre ya Jésus de Nias partout on a le colonel to yaki ndenge to zongela l'orchestre le plus stable na RDC wana na Congo orchestre za rabat bake nde bazongi banda to wana États-Unis effectif ko to garda ti lelo ndega to kendaka to kena États-Unis ba lere tout même effectif to ya na Panama même effectif to aussi ça tourner puis ndenge to kenaki ndenge to zongela. Merci. Mesdames et messieurs, tout est bien qui finit bien. Tout comme on a ambiance ou on a numéro, on a besoin de moi quoi. Le 15 au bout retenez que tu as bon on a Suisse-Irlande. Beaucoup de la mission sur le pratiquement na souka. Marno Tonga, merci beaucoup. Ici là portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine. La team non ambiance avec West. Marata Sanangi bi balabita bongama. Il fait bongama bien. Bongama bien. Abongama bien, ba chérie ya Paris ba bongami, abongama bien, abongama bien. Marata lela, nemo lela ka. Des doigts, Marata, allez. Yamara, Daddy Doudou, Yamara. Maman ya Paris moya ebele, moya la musique ya les padres, moya de biloko apete. Tout tokana bango allez abongama bien ba chérie ya Paris Bruxelles et lobby bongama Jiva Kalise abongama bien Rodrigo Mayemba tokana bango Rodrigo Mayemba to abongama bien Orsili Malenda merci aïe